Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Virginie Diquet. Je viens pour vous souhaiter bienvenue sur une nouvelle chaîne nommée La santé n'a pas de prix. Sur la chaîne La santé n'a pas de prix, on aura à discuter sur beaucoup de choses, surtout sur le point qui sont liés à la santé. Le point tel que on aura à discuter sur l'exercice, sur la nutrition, quand je parle de la nutrition, je vois surtout un régime alimentaire équilibré. On aura à discuter sur le maladie, donc la nutrition qui est liée à d'autres maladies. Le maladie telles que le diabète, le goutte, aphratis, le maladie du cœur, sur beaucoup de maladies, on aura à discuter. Pourquoi cette chaîne? C'est pour vous signaler aussi, la chaîne, malheureusement, sera diffusée en lingala. Pourquoi lingala? Parce que on a beaucoup d'autres chaînes déjà sur le net où on utilise la langue anglaise, la langue française. C'est pourquoi on a voulu donner cette opportunité à d'autres personnes aussi qui ne comprennent pas ces langages pour mieux comprendre et être informés. On aura, comme je vous ai dit, à discuter sur ce point. Donc, n'hésitez pas, c'est notre chaîne à nous tous, n'hésitez pas à commenter, à partager et à amener vos suggestions pour travailler ensemble et mettre cette chaîne, une chaîne populaire, là où on aura à discuter nos problèmes, parce que ça ne sera pas comme moi être là comme, je sais pas, professeur, donner les cours, non, on aura vraiment à beaucoup parler. Et aussi, sur la chaîne, on aura aussi à parler d'autres choses, comme les activités comme le cooking session, on aura à faire des recettes, on aura à faire des vlogs aussi. Donc, ça sera vraiment, vraiment une chaîne très, très intéressante. Surtout avec l'été qu'on est. En tout cas, on aura beaucoup aimé, enjoy notre chaîne. Yeah, je voulais aussi ajouter ce point que je ne suis pas médecin. C'est que je voulais dire par là. Je ne suis qu'une simple graduée en nutrition. C'est pourquoi le but de cette chaîne est de partager avec vous les connaissances que j'ai reçues à l'université pour que tout le monde soit informé et pratiquer au moins ces informations durant la vie courante. Par là, je veux dire que si vous êtes sous médication, vous avez vos ordonnances, vous avez des rendez-vous avec vos médecins, n'arrêtez pas avec vos ordonnances ou ne changez pas votre médicament. Pourquoi? Parce que non, il y a une chaîne là qui parlait de la nutrition et cette nutrition est liée à la maladie que j'ai. Non, je veux pas dire ça. Tout changement de votre médicament, il faut plus consulter votre médecin. On va beaucoup parler sur notre prochaine, dans notre prochaine vidéo, on aura à élaborer sur le facteur que je bien cité avant. Alors, je vous demanderai de vous abonner massivement dans votre chaîne. Je sais que vous aurez de bonnes choses. La chaîne sera vraiment intéressante, je vous rassure. Il y aura de bonnes choses. On aura à tout faire, surtout pour mettre cette chaîne enjoyable. So, abonnez-vous massivement, commentez. Vos suggestions sont vraiment très nécessaires pour améliorer ce boulot ensemble. N'hésitez pas de vous abonner, je répète. On aura à beaucoup parler dans notre prochaine vidéo. Na koloba lisusu na lingala ndenge na expliqué. Pona bao bayebi ngai te, kombo na ngai Virginie Diquet.
na elibino mopepe ya sika chaîne na bino moko oyo vraiment bokosepela nango makasi na kombo ya la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix eza chaîne oyo tokozala kosolola vraiment makambo ebele surtout point facteur oyo eza lié na santé na biso ndenge nalobaki na français facteur oyo lokola naloba exercice nutrition biloko na biso ya kolia na maladie oyo eza vraiment lié na biloko ya kolia maladie ndenge natangaki toza na maladie ya motema diabète goutte toza na mwa maladie ebele oyo eza vraiment lié na biloko na biso ya kolia naponi chaîne oyo elekaka na lingala pourquoi parce que toza déjà na chaîne ebele oyo ezoparle na minoko misusu toza na chaîne ezoparle na anglais toza na même genre ya chaîne ezoparle na français tolingai topesa opportunité en tout cas na bandeko na biso pe oyo ya mangala bakoka pe ko assimiler makambo ebele oyo etali kolia na biso oyo etali ndenge nini ya kobatela santé na biso parce que ndenge tolobaka en tout cas santé eza vraiment richesse monene oyo soki toyebi ndenge nini ya kobatela information wana pe kosalela yango et kosala ke tomeka ko se garder vraiment na nini santé malamu tomeka ko éviter maladie misusu ebele na kokende su na kobakisa ke nazali docteur te soki tosala émission oyo eza po tosungana émission vidéo oyo eza po tosungana chaîne na biso eza pona bingai moko te eza vraiment pona biso nyonso tu tosungana biso nyonso pourquoi c'est pourquoi nakozala vraiment na esengo mingi ya koaccepte commentaire na bino suggestion na bino oyo ekosala ke tomeka kobongisa mosala na biso ensemble chaîne na biso ekobanda kolobela kaka te sur babiloko mosusu babiloko oyo natangaki liboso mais tokobanda kolobela pe bamakambo ebele tokobanda kosala pe banini bavideo sur kolamba ndenge tobenga recette na biso recipe na anglais tokobanda kosala bavideo sur kolamba kolakisa bato ndenge nini ya kolamba biloko eza healthy biloko eza vraiment nini balanced pona santé na biso tokobanda pe kosala surtout neti na été boye tokobanda kosala jus smoothies oyo penza ya fresh oyo bokomona ndenge nini tokosala yango tokobanda kosala vlog donc makambo eza ebele activité vraiment mingi oyo tokobanda kosala information oyo ekoyede biso nyonso po makambo esalama vraiment malamu na kosukisa na koloba toza vraiment na mingi ya kosolola mais tokosolola yango na prochaine vidéo na biso esika tokobanda komona point na biso moko ndenge na expliquer awa bosabone massivement chaîne eza ya biso nyonso en tout cas ekoapporte biso un plus na vie na biso tokoyeba pe ko save mbongo ya poche na biso po soki toyebi ndenge nini ya kosalela makambo oyo tosolola awa tokoevite maladie makambo ebele et puis tokozala vraiment vivre sous stress te ekosala biso malamu tokosolola bien na vidéo na biso prochaine s'abonner massivement, commenter, suggestion na bino tozozela. En tout cas, chaîne na bino yango yo boyamba yango maboko mibale. Na ko souhaiter bino bonne journée. Bisous à tous. Bye bye.